Oui, balandia FMTV Fondation Maloua, Bambote Ebelisi Gezami Bino, Kandé Sagi Bino, tout ça en janvier 2022, Zamba Pambola, on est comme il est vraiment, qui toko makas. En ce bête à kaka sete na koloba ki ndeko nangai, banani balingi mboka enyoko la bango, ba konzito biso moko. Yoki exemple na solo ba. Ngana remarqué boy, biso moko nde to lingi ba konzi ba monela biso apetoko sa o peza mabe. Pourquoi on a lobby boy? Toke malem. Et loko la armoire. Armoire soko tale saka mabaya. Armoire sala ka botia basani na kacha ndaku pepe sa salon kitoko. Moko remarqué armoire soko tali pina ngo ezaka na prix moko abordable. Et loko ezala ka wumela kana sele ko sata ba 4 à 5 ans, 8 ans, c'est bon pour entretenir en même 10 ans. Mais et loko la cercueil ka iza mabaya. Obo sombi batali ebembe bakeko kunda. Mais comment cercueil ko comment niveau ba $1000, 1500 bozowela ko somba yango mbangu par rapport ya vitrine o esaka basani kimia na kati ya salon ko sala 5 ans bateka ata $200 et comité. Comment muto ya kufi asala ki eloko malunga te ça teke mbongo naenda tika ki po bosombele eloko malunga pe kunda e ana zolo ba na parti prité na lo batanke tozo kende wapi banani balingi mboka to banani bazo tinda babebisela bango moko ona zolo ba pesa matoi et remarquez muto ya kufi asaki piaker loka banga yo piaker kuta tribunal charge abana na mwasi bosali cotisation bimi 3000, 4000, 5000 dollars. Ndeko na zolo babo na calcul. Boke ko somba cercueil ya 1000 et quelques. Et puis ebembeza na morgue. Bozo sala bozo bani déjà ko luka tokola tali putani. Bokomi ko comparer matanga na bino eko kanana ba obo mona kiwana. Obo mona kiwana ezalaki makoki selo famille na bangonde bana mbongo. Balobaki to kunda mwana biso ndeko na biso ya yato leki papa mama koko na honneur. Bazindambu ya budget obo mona ki na feti bo sepela ki et pas na bango lobeli bango rien kutu muto akei bazaki na souci basala ta fois 3 po atiki trou na bo mengo eza na famille azana part mais o da bino muto na kutu ana eloko te bino moko bato bozana matanga to bokai sanga liwa bo regretaki pourtant musu lobi bo lia kite musu kutu banyongwa mapezo tungisa yo makambo belebele ba difficulté bana na école ba bengani mais sango matanga yeli bino na mawabolingwa nzambe ndenge bembelala etulaka te ba congolais libino ba mbongo na bo ba pesa kate ba pesi yokanga très bien orebosa na maele ke te mowei awakei akozonga lisusu te atika libiso charge ya mwasi na bana nini toko sala poto s'en sortir na difficulté au moins si n'est pas kendalo ba ke te famille mobali na ngata ba balaki ngati me bala kufi ba se pesanga yoka kalki na pesa bino po boza no mayele obo ba bosaka mko ba zoba pe boko saka envoûtement blocage satan toke malem on a continué à parler de Bosalaka. Il y a des bino Bosalaka. Fana lo benga. Boko jaboye $5,000. Boko luka cercueil ya 1500. To poni o te pesa oyo bozui. To louer salle de fête. Mais le pan on a bino za munene. Ceux qui munene était balaba les a. Mais boboy boko louer salle de fête. Boko bengi sabatu kili boko comme si matanga loko la kermesse. Boko so mama puta ya ba complet ya o ba benga ya. Ba benga ngoni. Ma puta ya ba ya bilamba. Boko so mape kokana kana bobo mona ki matanga mususu. Allez, bon, là, tu vas bilamba, matanga, titi, bon, loué, bah, dessin, il sait que tu combien le quoi, tu m'as qui vedette. Or, tu as couché, même, tu n'as quoi quartier, bah, éviter. Bah, bah, qui pense à tes pour la difficulté à payer, tu vas bisogner so. Allez, bon, question, maman, bon, loué 4 camions. Tu reconnais, ouais, t'es un métropole. Un métropole, c'est le sel. C'est que t'es, bon, il faut brawana. Allez, binon en bang, panini, et sur le cum. Et, moi, toi, qui n'es pas, yémorona, n'a va koufa. Vous savez qu'il dépense à combien? L'hôpital a coûté combien? Bon, a coûté $150 ba sengaki mbongo yaki ya bibamba ba $10, $15. Ba otu ba cotiser. D'abord on ke malem na côté na premier cas. Pour que vous ne passe beaucoup de bino mo boyebi. Tango boko zonga, allez, difficulté koti, bo vandi si batu masanga. Pona lokumu ezala to za famille moko to ngara nini de fait bimate. Allez. Parce que mon bo bena suka. Ebemba yaye memi mbongo hein. Ebemba yaya penza maman. Bana na ya tiki 3, 4, 5. Na mwasi boko pesa bango wapi. O fubo saka nyo surtout badi kono mbongo ya porte wana bo kongola ngo sata 3 mois ba pesa na mwasa bando débrouiller. Tane ba bola ba se compliquer ka bango moko ba bola. Pourquoi ba bola bo saka na calcite bo kama elete. Do baloko bobi boza ba bola fu mitika kana ki mo bola na côté nyonso. Tande bo misambusi. Or yo kanga na zo pesa conseil. Tango bembe bimisi mbongo na 5000. Boke ko luka cercueil moko te ya 500 to 600 comme ah mon cher akose quoi. Atika ki combien pas tuna. Bo so ben cercueil à $600. Bo tieye ba ko pesa bino ezali. Bino moko bazana ndako. Bo zata na vitrine.
vitrine ezali 80 dollars soki 120 dollars boza nango tande basani epanzana na kati ya salon lokola kebo ndako koma lokola restaurant ya malewa balabala yo moko biloko na zoloba mais tant bosombi bongo bosoli bosite pas moko ele kata mido eko kata 1000 dollars balabala na bino bocheka mandala boziba ya bache mandalala bosali tu bokendo kunda e bokundi 4000 kotika la sima bozongi bofandi o 2022 na loba te moi sina yaka mama to balaka yote ezaki bolinga yo na yaya ndenge ezaki boyena boyetala ndeko be noko papa nani akufi problème ezate ozano libre ozano na age ko zapi mobali muso obali loko ozana bana baza pe ya biso ya bino loko bana bakolandaka koto za mama ma 1500 dollars na yo yangoyo 1500 oyo mama zwa kende na bana soko futela soko teka zwa mobali na kote mususu lakisa biso tote bala biso ndo tolobi 2500 tikali biso pe famille na e ayaka kotala nga na pesa ke pantalon aliaka fufu pa nanga 6 mois loko azaka ndeko mboko ne pesa loko la fond de départ bokati 400 so pour ça 350 chaque mutu yangoyo mutu na muta débrier oya ko débrier ta lia lo ba quand même temps yaya tozaki na ya kufi na mbongo na ye na zuma part na liaki c'est tout ndeko na lo ba no pole to komi na l'air oyo botika ki buzoba babola balingi makambu ya pasi kaka pe bezala ka boy eloko liboso mobola alali na nzala yami ba na tongo na bundisa maki mingi na butu webi ke misala molili kanga kinga nzala nde lotisio mabe za misala molili te nazo bano ba polele na vie soko yo kinga nazo ba polele yo ba rapport ba bola kaka ba beta jamais solo mbongo kaka en tout cas bisi na mataki nango penda nzamba sai tongo to kufati okufa ndenge nini bisi ba chango timbudi na 500 francs lokola DCC déjà nzo tellement ka dia mukuwa mutu ko lokozolela kamera ngyo kweya wala liko mata pona trajet molai na 500 tongo esala mbisket na nzato zo temanya na tongo nzamba bikso na liwa ezande yondo lingi ba moins cher tele makaba babola kaka somoni mobola ko tala yo rapport kaka akufaki azobela bafuta boy na zikaki na tutanaki na moto o ba rapport na zo ba babola ndeko nanga bo changer tokomi na l'air oyo esprit zonga ndeko bino bozo na o payer na passe misala ezate babaro totondaka chaque fois ndeko nanga ozomona teke ko langwe komi mingi ftolingi feti mena difficulté peso chapso na panti bako punyo ko la biso tendenge nini banani balingi pebe ba biso moko mais so ibamo basali budget batuni côté basaka masanga kuna ndenge nini o te masenga so te kama te mikolo bako so réunion bako moko te to kitsa masanga masenga ko matana ba 500 francs mais so batuni kuna ndenge côté photo baksa kutu kivi mususu ndenge zela masanga uto bimisele kimuke photo baksa ba volume masanga na ndenge bakuti ebale ya ufele banda mwanda ti kisa Kongo mobimba bako saka na bino tendenge nini nazo ba nazo ba ke biso moko nde to mabeto ko seli pays ndeko soko yo kinga bien omoni vie calcul ni mtepera mtu maele ndeko revendiquer droit na yo yeba place oza to commission so lix muto za na mbongo te osala kate ozo senga ba mbongo bandeko na poto ya tinda salabo ba kopesa mbongo 50 dollars 100 dollars yo ano ke ça c'est anniversaire o c'est anniversaire o bengi si bato cheba photo o publier na Facebook mais tant que l'on a tonga l'équipe des jours mien ok de façon mapa maman mapa tikela nga mapa mbale ko fuite ko mi passe ko bata maka mais yo zo ki 100 dollars o senga ki bato pour anniversaire pourquoi poko banda ngo fond de départ o banda na kopo sala anniversaire de ratakate tango ko koma na mbonge boti ndeko na lo ba polele na mona bato ko ba bisoyo anniversaire nga zaki vendredi na surtout ki samedi zaki lobi likola mia eleka nga combien ta ba 15 anniversaire okutu na donc so kuto yebisinga na yiniyo obike botama ki lelo na samutema fion ya yo anniversaire nga moko na bungi yango dikola pia ko yebisinga na tuna opesinga secret mais tangu mukolo nzamba sala ki mo moko na sala ki anniversaire moko bato bamona ki ekangi ba vidi nyonso nazo bano polele o ba na loba surtout bana basi bozana makambo yo mobali ozani na ndako ozomona ndenga zo bunda pona ko telemisa vina bana bazoko ya ozo welisa mobali makambo mona na lopango bofandi ya minene lamba boye tokisa ronyo boza pe na congélateur te frigo te ko tia kate nzungu na moto on dirait anniversaire à mutu kaka mama fifi etinda sani mama elali omona kingate o raté mabaku nga falo meka yo ganzo pesa tala on aloba makambo na basoko yo kinga avenir ezaboité avenir komi franc mai 2022 to kolisa bana ndenge nini mabala mingi kufi bino bolingani bozoka pembo boyebi ko batela na te mobali makambo makasi mwasi makambo makasi surtout mwasi na mona mususu mobala simbisie 200 dollars soki 300 na juillet mobala tuna ozela ona simbisie nani akomo kosa na pesa ki mama te poso ko la bi mama mobala ko banga pa bi ke za mama bango na loba te
tina ndenge mbongo esila mobala boya kobeta tali solo pa na bango pe ko reverser mwasi mabe boya yi mais bo komika na fête Noël le kaka na bonne année mobala bika chéri na tambola na 8 lelo on dirait nde ba kotise kacho na yebisio mwasi abandi ba mécontentement depuis na lopango na ba voisine nyonso babiki awa ça ne va pas mama kokoni mama tika libalo na ya te nzambe kaka nzambe kaka so likena cantine ya pompe muke kitino cantine beti maboko kwa sanga matanga nga penza te obike nga pena nga ye na kitata kenda kotana ngona tongo so nika mino kumotala nga na sili nga imawe yo sili yo mawa basi alelo o wangani bongo mobalo zoki na jije pono bongo lisaki ngote mata mama mobali pasa na compagnie malunga sala kateki sasa bibamba oyo biso tu misala ya mame yangote mususu na zolo ba soko yokinga très bien maman tika comme mobali na vie dire biso na pensa tomela ka miliki conjoncture la libala na bane sengi te bomela ka miliki chaque jour okokotsa mobali na perte bija ko matana bino na vie ekokweya mabala mingi keba mite ikaboni likolo kozanga ngo ya nini ya ko ba ko batela te libala nyoso to afo bosala ba fete botaka nanu bija ko bomba ndako pona fufuto somba oyo minere pa la bana mbongo ndako mbongo courant ya mai papa mikolo eza pona boye na boye na yebi mwasi oyo apesa mobali forme pe vie tellement moi c'est le but mobali mbongo pesinga soki $50 soki 100 te moi na pesa $10 kuna te moi na pesa mama bino boyeza te oyo eza mbongo mbongo ngamo fona sana ngo copie pourquoi na matsandako moni mwasi amaeli ayokeli mbongo mobali mawa abandi nango copie esimbi mais mwasi mususu te mobali akisi mobali na mbongo na tala na $100 ngo tanga zikakali makambe bandi elieli échanger au moins na mutache meti na moto mais azo bande ko tinde ba buda ndam bana buda le kati yaka nanu kati ya 500 anga keno kataki mabe bagisa ya 300 ukataki mabe bagisa ya 6 mama okenenzela wenze bisoma pona nini boye mama nazolo ba vérité avenir ezana maboko ayona mobai na yo soko memi fino na maseki ko na maseki bato mingi ba sepeli tango ezala kite ba pesa ki fi structure ana lobaka soko lingo tombola musapi na classe ndima na lero baninga bazo saka na baotala filme yo fandela kae otanga na tongo otombola misapi ebele bato bakokamwa yo eloko bomiyo nanga ozana souci ya vie mozorango la légère soko simo ya muke obosani ki passe ça obande moninga vanda ngana chansard omite pon ozoboza chansard pon de konabino moko bengyo brisque na poto atindelo $20 $50 oyeba kitendo boza chansard et puis tant ko zombongo ngwale obengsu baninga boke bar o remarqué que tu mususu azana mwasi na ndako soko za piaka mama bana ndamu na kapasi mais soko zika mbongo ba sheria libanda tika kala azongti ba rendez-vous akoyana mbonga wenza pesi mwasi pe biloko moko bibamba soko moni musuni mibale pondu na pondu mwasa ko maloko ataba matiti na matiti mais sola masanga na munoko pai aka ka 0 soko za piaka akosa ko lingi mwasi wana na tongo dimanche azo vérifier ndako ko mutalingi soko ko ventilateur manœuvre et kende kowet babiloko wana tu toyebi yango osomona mwana mobala so 4 mois si mangala so kaza na mbongo mais so kaza piaka kokosa ko lemiselo ngiloko mutalingiye pese pasoli na pasolo konyoyo nzoka nenza les autres ngisa ko samour to iba jetu oyo biloko ti wapi osomona penda yo moko jeune garçon ozo vendre na gouvernement na munoko mais bano ya yo ba otamba na kupa ko toboka papa sala ka mbongo momika bana milangwa yamoni ebele bo bali bobitini bo balelite ko balezaka alliance te même yaka to fande sali bala ngamna ki garçon moko azo mwasi acheli to ya avandi se pa na bango et puis atiki mwasi pa baleki balala kana mbetu na baleki ya mwasi orosa tana ba engagement ko zota ko lia ya mwasi no ba pesa ta ndeni mwasi no ko pesa kilo ebi ki to fandi pa ba bo kilo pa na conjoncture mobai nanga oyo ko simba kaka po azana bolingo nanga ko zinga achenga awa seka linginga na famille na ye mais ko lia na ya tongo avayo il faut mon requêter chérima 1000 francs 2000 francs il faut que tu bande ko no mobali baka ko senge ticket moi ça yaya wana 500 francs na ozong sima on mona zoka si 500 o election dignité na ezali po yomoko mobali no zo pese mbongo mais yomoko na tongo la muki ozotu na petit tata kaboli je la pese 60 na biso ke nango moi si tanga zotala boy soko bande o manke moi si mabe moi si alingaka mobali na ba budget atalaka elobeli na vérité na muki ozwaka comment soko za na mbongo te olobaka bien soko zimbongo changement soko koma ko katele mangala soko sali ko yaka retard sur la masanga ka ba melisaka yo ba nyongwa ndako biloko mikemi ko futaka na pasi oko yabo zo so na bata balabala zo kabila bango ba 1000 francs zo na ndako ta pepsona ya pamba izangi moi sani ka minu na nzeto ndire kekele na zo bana makama mike soko zo kanga très bien bobo biso moko to baby sali biso to ko saka mfutema ndeko nanga ba critère musu ça fait simba nzamba sale saka lo sambote ana lo bawo soko mi lingite nzamba ko lingo comment
foyer nzamba pesa yo na mobali na bana pona ko pesa vie no structure que ten na on a bongi te mena laksa mwasi nanga bolingo nga pena mobali nanga tozali na laksa kina lingiye soki na teka ta galette soki ko kanga suki na kanga suki na baksa na fo mobali poto bonga soki ko teka na luka bana nanga bakola pesa déjà libala vinyo so yango un jour ko simba rien nyoso kaka uzana no mwana soki bokeleli mbango benga mama lokwa tinda ki olinga mobala ngo mama e na kozama fufute defsanga $5 mama komo ko bomba libala na yo na mobali na yo talaka mama bota yo akange bakangelo ni lopangu mama kolisa ofele ata Adamu na Eva soka mwasi ofele mais zaki yanduko yona ngati na mama mwasi bakomi kolesa bino mibali muke bozwa boy muke bozwa boy ozomona ngo malamu yo pre mobali famille mwasi nanga balinga makasi mais oza mobali pamba nazo bano vérité ngana kokate na kasoni na ko démissionner na kokima mon frère tikala mobali tala banyama na mire banyama mibali bazaka mibali museleketa mwasi jamala ndaya mobali nazo bano polele na vie pesa structure comment on a privilège musu se sengote za kwa lisuma bazo kinila yo zala mobali ya solo zanga nyonso bima ko lukali pa 100 francs kende cop moko salaka le fait du moko futam ce qui te kende ba tala na lo bano polele la vie eza ba courager soko ebi ko bimiselungi na moite ndimanga qui que vous soyez orlota ba angelou moko kufa na nzala po ebi ko bimate nzamba tala kapitala goyigoyo azo senga na pambole eko yela na nzela nini kende toko pamuke rien bimata awa eloko te ninyo sala pa pesa yo ndeko nanga nazolo banandenga vérité o 2022 changer mentalité mabala mingi kufi biso ba fiançailles et apona to yebi ko bombe ya mikete ya minino ko ya koma même ndeko nanga nazolo ba par amour ko lia mwasi rien sala boyeri asengo te eloko te comment baleki ya mwasi bandeko mwasi ba ko tala mwana bona libala yo soki ba zongo zo silika ba yakawa te okanga lopangu te opese eloko te mozo silikela bango nangate bayawa te basko boyo tela nan ozoki ofele na basi on peut ba mona ka boni bala mama kama kasi lokwa ba biso so pesi moi 2000 francs na lingi mikila na ronya makama kasi na so bana polele ozo mona penda moi si ava lambo obunga te atako zanga ngweleka o mona penda donc baninga tu ba lambi moi ça zo kongola ba makala na bango ba mbabola net équipe nationale aye nango wa kongola moto tondi ali achoma fufu ozuma pe me fufu mukeleka lokola mona ki saki ya moninge kota ki na moy ya lexa kama ina kanai pa bike romi robima kuna na coin ma filo e na kozama ndambu te na kozongisa sona ke wenze lobby yo lambaka nini yo lobby nozo peso ba piste wa sana matoi ana zolo ba yo ka 2022 to cheke tambola ne kenge biso moto en conjoncture to tika bo zoba o tezo kende ba dépense sanga mutuna makolo tozo futa makate Congo zo kena manka bo pesa vina bino strict so zo ya muke batela nzamba ko sepana muto azoki ya muke ba cholie ma memi yango na droiture ya vie achela ngo na kolia bana to ya yemoko mo elamba lati nzamba ko bate muto amilingi tikana fula ye mais yo ozolela pona pasi soko ozuba eloko liboso boy nzoto na yo même kolie sa moko malewa o boy mbangu nekala ofandi komela na komela ono simba ka likoso moko na liboko na lingaka bo so na lebo ekoki ngaso na melika yo ndazo aganga pena misama nga régime na ngese ngaka so na meli de bière na kokolala te ndeko nanga Congo yo ondi mangale lote nzamba pambola na lela bino tout fort vraiment kade no bi bola na bisoka na chaîne na bino FM TV Fondation Maluwa autre bar awake nzambe azabolingo alingaka biso nyos taye vina yo omona mapamboli tika makama minene na lero ezate bao babonga banyokwa maka omoni bango na lokumu oluli nzala baleka ki ase ozala kite yo pe lokolo zabu lokola nga tokota na se tala luka place lipeza bomba batela okoma tina rompo omona pe bonheur. Tout est possible à celui qui croit. Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. FM TV, Ezaya Bisonabino, Zambe Apambola, numéro de Boyebi, plus 243 84 75 18 112. De Tokutani Mbalasima, Zambe Apambola, merci à toi.